Chou, Karine Mokonzi la baronne, mbebongo yango ya Mida, o liaka na butu, Mida, tanango malamu, ezo ningana. Mbebongo, o ekomisaka obi loba loba, Mida Chou, yango ya mbebongo, Mida, Santai bololo, oyo lulaka, osalelaka ba cauchemar, non, osalaka ba cauchemar te, osalaka ba bon sommeil, mbebongo yango ya, ezo ningana. Mida bisiko za, ozo kufa, ozo bule, Mida Chou, tala mbebono lobaki, ozo lota, bozo lia na mbanga, oza koloba, obuka na koseka, oloti Karine bozo lia na mbanga. Mbebango yangoyo, yangoyo, oepesa ko bapongia kitoko, oepesa ko ba bon rêve, fais de bons rêves, Mida. Dodo ya kimia nyonso, mbebango yango ete, Mida, ozo lingo kabulango, na moto te, soko zwi mbebango te, vomie Karine, azala susu te. Mida, yango te, mbebo oyo, osukaka nango kaka na butu, Mida, tala yango eza koningana, aseki, abwakeli yango, alalisi lo misu, aningiseli yango, Mida, ozomoni tokweya wana, Mida, olingai kotuna kutu te, tigre soki, aza kolia yango ndenge nini, place wana sote, po yo moko yebi gu nango, Mida Chou, mbote ba papa, ba mama, bandeko, mbote ba rando, na ba randonnette, mbote batoyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka rando te, mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille, mbote bana mike, na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, makambo o naza koloba eza réalité. Mida Chou, bien sûr, alingaka bajo, alingaka pe basi. Mida Chou, Mida Santai bololo, abima pe na basi. Bo rappelez bien, bato bazolanda kaka, ba direct ne mikolo. Bo rappelez kotote, bo tala kaka oelekaki lobby. Mida, una oelekaki lobby wana kuna. Mida o alobelaki, tango azalaki na foyer. Ayako kuta Josiane Mondele. Josiane Mondele akabela ye biloko ebele. Soko azwe eloko fo akabolango na ye. Nakanisa bolandango bien alobaki yango. Sima bolanda kaka live oyo asaleli biso kaka. Sikoyo awawa esali deja ba une semaine. Bokotala alobaki bien aloti ndoto bazolia na mbanga na Karine Mokonzi. Aloti alobaki kutuboye. Na loti Karine yango aye kolia mbanga tozolia na ne bambanga ngana ye. Pa buka na koseka a repetango lisusu azoseka parce que ezosale bien. Na zongi siko na Josiane pourquoi? Josiane alobango bien. Awanga nakate tina mukola lelo soko zwi telefone ya Josiane obengi ye akolobano abimaka na basi eza ba délire na ye. Abandiango lelo te. Pe Josiane abandiango na poto te. Abandiango pe na ngola te. Abandango banda bomwana. Josiane guna ye penza ezali basi. Mibali ezali pokaka fokozana jo
po aprotejaka yo po jo akomemo na makambo ebele kaka neti papa. Sikoyo soki Mida na foyer tango ayaki ayakokuta bakongole na bakongolese mosusu. Mais Josiane na ye basali ki camarade te. Po soki basali ki camarade mbele ti lelo baza ba camarade. Bino moko pe boyoki Mida alobi bien. Yena Josiane bayokanaka te baza na rando. Mais Josiane akotikalaka mokolo moko te ya kobimisa basekre na ye. Po bazala na ye bavanda na ye. Ye pe akoloba mabe ya Josiane te ata baswani na telefone ata badiskite akomemango na internet te. Parce que Mida la Taylor na Josiane Mondele bazalaki mwasi na mwasi. Oui. Oya kondima te akoloba papa Robo osaleli Mida ba kampane na mabe eza kampane na mabe te. Josiane awangana te. Liboso bato tango babanda koloba na Josiane abimaka na basi, oui, azako wangana po banda koloba ne kaka abima na Chantal Bola. Mais tango ba audio oye bimaki ya Mi José bazo discuter na Clarisse Delavaux. Mi José aboya ko bima na Clarisse alobi ya kanisaki Mi José pe akondima nenga bimaka. Non, akanisaki Mi José akobima na ye nenga bimaka na ba Josiane. Josiane ayebisaki ye soki ndenge nini tango basololaki. Mi José azongisaki wana eza Josiane eza nga te. Ngai na yo nakobima te na bimaka na basi te. Clarisse Delavaux alobaki na Mi José nakopesa yo 3000 ya lobi alobi nakokomatisa pe 7000 okokondima. Mi José alobi même 3000 même 7000 akosala te. A préféré mwana mobali apesa ye 3000 même 2000 wana nde akobima. Yango nga papa Robo na bombela Mi José 2000. Mais sikoyo Josiane tango bodio wana ebimaki abukanaki na koseka. Asekaki te po makambo elekaki. Asekaki po ayokelaka nango soni te. Ebimi alobi yango pe. Pe anko a confirmé biso fi oyo azalaka pana ye ya moto mwindu abandako ya pana ye. Bon, Josiane pa ya moto mwindu. Fi oyo azalaka ya bois noir. Orgazi Mondele. Josiane abandako bimasusu Norgazi Mondele. Orgazi Mondele yepa bimaka na mobala Mondele. Mobala Josiane ya Mondele ayebi Josiane abimaka na Orgazi. Basalaka ngo pe na ndaku devant mobali na ye. Po bo comprendre tina na lobi makambo ya Josiane. Siko Mida tango akoma na foyer. Muta kuta na ye bato ebele ya bana basi. Mais bakanganaki na Mi José. Parce que Mi José asepelaki na mvena oya ye. Azane loko te, amekaki kopesa biloko, amoni Mida akweyaka pamba pamba. Mida sa kweya. Tango mosusu pe Mida sa salango banda Afrique. Alors makambo ekende bien, babima ensemble. Yango bomonaka lelo tango Josiane abimaki na foyer na Mi José, non, tango abimaki na foyer na oyo Mida la Taylor bazalaki toujours na relation neti ya ba ex-copine. Donc neti yo obima na mobali to bima na mwasi azala copain na yo, azala copine na yo. Soko kepa mususu, yo po komi pa mususu, o komi na chéri no mususu, boyebi ba relation bozaka nango. Ya kobeta na kara, to bien ya mbote na mbote, ou bien lobi ah, garçon wana yebi ye, fille wana na yebi ye. Mais po kota na mozindo ke bobima ensemble, wana ezalaka te. Relation sikoyo ekomaki Mida la Taylor na Josiane Mondele. Josiane akei akomi petit ya Chantal Bola. Mi José atikali non.
Midala Taylor atikali na foyer, Midala Taylor azangi bolingo, bolingo akei, Midala Taylor akoma kotala kaka Josiane na ba Chantal Bola, batali Chantal Bola zo fula Josiane te bisika Mida tikala atikalaki na mwa mawa na kanisa yango azwa zemi wana abotaki mwana bon azwaki yango na sima me atikalaki akomoluka makambo mosusu mpe soki ye na Josiane Mondele bazalaka na barando batikala susu na relation bien te parce que Josiane moto azalaki jo donc vieux Josiane Midala Taylor alaki nzele ou bien soki bango mibale bazalaki bajo bazalaki pe banzele mais mutazalaki na me mutazako dominer na bolingo mutazalaki pomba mutazako diriger lovango eza Josiane Mondele yango tango Josiane akei na ba Chantal Bola na ba ndeko mosusu kako boyebi alors Josiane Mondele na milieu wana atrouvaki garçon moko pe Tony atanga kombo na ye azalaki na ye mais azalaki pe sikoyo na ba basi mususu azobima na bango par exemple Chantal Bola alors a moyen akipe lisusu Midala Taylor ezate asuta Midala Taylor lokola tikalaki na bolingo a forcer choko chaque fois tango atalaka Josiane Mondele na internet aza koyoka alobi te na korécupérer kaka un jour mais basilana kaka vie kende bongo yango bozoka Midala Taylor apesi exemple apesi coup d'exemple te malobi réalité alobi neti ye na Josiane Mondele baza na rando babebana bazalaka baswani na telefone baswani mais abimaka nango na internet te alobi pe lisusu boye okomona Josiane Mondele azosala émission abwaki Midala Taylor mais baza na kanda ngate muna lobi mida mutalobi eza na émission na ye ya kaka ya ba 3 jours alobi Josiane Mondele tango asalaka émission abwaki Midala Taylor ye pe tango asalaka abwaki Josiane Mondele me bandeko botala ba live ya Josiane soki abwakaka mida pamba abwakaka par hasard na koyebisa bino tina botala ba live ya Midala Taylor soki abwakaka Josiane na koyebisa bino tina abwakaka par hasard alors pourquoi Josiane abwakaka par hasard tango likambo moko eza boye non bolimbisanga pourquoi Josiane abwakaka par hasard pourquoi pe Mida abwakaka Josiane par hasard babwakanaka na moment oyo likambo moko ezo renie na internet ou bien Josiane aza na rando ya makasi siko na rando wana azo po Josiane ayebi ke ex na ye Midala Taylor aza muta rando akota na net alors Mida pe ayebi ex na ye Josiane Mondele aza muta net ya rando siko babangaka moko abimisa makambo ozo comprendre surtout Mida abangaka ya trop Josiane abimisa po Josiane sandima ke abimaka na basi eza délire na ye abindima pe kala mingi te alors mabangango pe ebanda mutabanda kobwaka ezali Midala Taylor soki Mida abwakaki Josiane ezalaki po Josiane abimisa te ke abima pe na Mida po Josiane aza mutu moko bien kote kobomba ba relation basi tu abima na bango abombaka ba relation alobaka te soki toyebaki ke Josiane abimaka na basi ezali po na Clarisse Delavaux mais lokola Clarisse Delavaux ti lelo abimaka na na Josiane Mondele pe baza na bonne relation po Clarisse Delavaux ye pas aza mwasi ya Mondele ye siko Mondele ne aza na mbongo ebele koleka ya
ya Josiane. Donc bakutanaka pe basi ya mindele na basi ya mindele pe babimaka ensemble. Mibali na bango pe bayebi. Alors Mida soki abwakaki Josiane ezali pona kobanga. Babimisa ye pa bimaka na basi. Po afingaka deja bato babimaka basi. Po Mida tango afingaka bato afingaka na oye moko aza. Alors sikoyo mabanga ngwe banda bongo. Alors entre-temps basololaka susu na sese babengani na yebi makambo basololaka te mais basukaka toujours na discussion na rando. Tango basukaka na discussion po moko akalme abwaki susu moninga. Mais bazoloba na te. Ngate muna lobi yango Mida ye moko alobi yango. Alobi mbale bele abwakaka Josiane bino bokokanisa baza na relation bien. Mais baza na rando mais nde Josiane akobimisa makambo na bango ebele te baza nango. Ngate munazo fondango ezakaka video ya 3 jours ou bien 4 jours bokende tala. Donc Mida secret na bango wana muta protéger kango makasi eza Josiane Mondele. Yango wana Mida fa kitisa kaka fa tosa Josiane Mondele. Alors bandeko soki na beti histoire nyonso eza po bokanisa teke nazoloba bilobela ke Mida la Taylor Mida Santai Bololo alulaka Karine Mokonzi. Oui, soki na claircir bino oyo Mida alulaka Karine Mokonzi. Yango pe aloti Karine Mokonzi. Bino ba obozolandanga mibali to basi. Nani oyo azali abimaka na moningane mwasi te to abimaka na moningane mobali te akende lota mutu bozali ndenge moko banzoto na bino ya se eza ndenge moko okende kolota bozolia na bambanga. Nani sasalango na ndimi te bozali. Po Mida alobaki te balingi balia ye mbanga me bazoliana bambanga. Oriepacha asilika ayoka ngone di somo aloba ndoto abongo eya susu te abenga ngo cauchemar me ye abenga ngo bongo te. Ya lobi oyebi ke na lotie tozolia na bambanga aseki esekeli oya asekaka penza soka aza na posa aza penza na posa pe atelami makasi atelami lokola fize elingo mata. Oui, ponga moko na solaka ne bongo na telemisa fize na modèle nyonso. Bon, ye pa telemisa ngai gris. Mais alors aweza likambo boyeba yango Mida la Taylor aza na posa esika ya Karine te. Aza nde na posa ya bolingo ya Karine. Love. Oui, Mida. Amour ya vi na ye. Amour oya ye. Azoluka bava na ndako moko. Balata na lopete na loboko. Eza Karine Mokonzi, la baronne. Bandeko, tout chemin mène à Karine Mokonzi. Bandeko, tous les bolingo mènent à Karine Mokonzi. Bato baza elongo na Mida, mais bazali ide mokote. Mida abombaka ba sentiment na ite. Abombaka jamais. Surtout likambo etali nzoto abombaka jamais. Mibali tout d'avance abimana mibali belete. Base bele. Bon, abimana mibali bele pona mbongo ou bien pona eloko. Bon, abimaka na tous les deux côtés belé. Na bi modèle abimate. Bon, na ko sele makambo te. Soka abimane belé to moke. Mais o nazolo bande eza vérité. Les kambo ya kosangisa nzoto aza nango vraiment spécialiste. Pourquoi nga papa robot? Bino tango bomona anga na lobaka tozali na makambo cessé. Ya mbetu bokanisaka nazosala ba théâtre. Non. Tosolo la pena ye. En plus, muta machanga posa na kangama chilelo. Na linga kaka tosalango 3 jours eza ye. Po elobel na ye tango alobakango te. Mida elobeli tango alobakango. Botala kaka ndenga zoloba baliana kimbanga na Karine Mokonzi. Botala ndenga zoseka.
siko yozala mobali azoloba no bongo alotaki bolianeki mambanga azoseka bongo automatiquement ata bayelaki yo encore soko melaka bimela okobwakango po maloba ne eleki ba encore yango ngai na lauka parti wana na lauka yete bon yepa ko lauka ngate mais modèle a betelanga lisolo bon mwena lobango penze zate pour espoir ya toujours ngana ina tatami 3 jours vendredi samedi dimanche lundi yakei mais bon azana bwa basipe wana ba faire na bolimbisanga na toki. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.